Innocence Wilfried na ba camarade na ye bandeko na nga. Maman na bango ayaki kosala sortie médiatique concernant surtout et encore liwa ya mwana na ye. Toyebi biso nyonso balobaka toujours na munoko ya mama to ya mikolo elumbaka solo mais ebimisaka toujours vérité. Mama nyonso to papa nyonso soki azana mwana na ye bayebaka soki mabe ekomeli mwana bayebaka ke ekoki kozala camarade kingandi, ekoki kozala mutu kingandi, ekoki kozala bongo bongo. Depuis déjà lobi information etambolaki ya makasi concernant liwa ya mwana na biso leki na biso ndeko na biso ya mwasi na kombo ya Wilfried Mande. Wilfried Mande asalaki apparition na ye na nzembo ya love ya réseaux sociaux ya Innocence B il y a de cela 7 à 8 mois. Nzembo wana bimaki ye mutu bandaki ko jouer neti mwasi ya Innocence B. La famille, selon ba information ya lobby oyo toyaki kozwa ezalaki ke Wilfried asalaki accident. Toyebi biso nyonso soki mutu asali accident normalement place asalaki accident il faut ba trace ezala asalaki accident yango ndenge nini et surtout comme ya ye ezalaki ke selon ba explication ke non asalaki accident na moto. Normalement état ya moto wana eza ndenge nini et surtout motard ango aza wapi azape abikaki to abikaki te wana nyonso ezalaki mwa motu ya makasi mais bato ebele babanda ko mituna jusqu'à ce que na butu ya lobi toyaki komona sortie médiatique ya mama na ye mama aye ko bimisa ba vérité aye ko sala ba révélation ya makasi. Communauté de recherche pe ya ba congolais yango pe ekendaki kokota na mozindo ya makasi selon communauté de recherche lobi ke mutu penza pe ya kokanga oyo pe il faut akende kosamba eza pe petite amie na ye chérie na ye papa ya mwana na ye ye pe il faut ba mema ye na leta akende pe kosamba ba mema ye plutôt na parquet akende pe kosamba na ba camarade na ye nyonso selon ba explication ya mama na ye bato ya YouTube na kotiela bino audio boyo ka explication ya mama ya Wilfried makambo abimisi pona bandeko mosusu bakoya kotuna nga mama Etoiline yango kombo na yo ya YouTube ezalaka nini ka kombo obo omona ya Etoiline Ines TV yango nde ezalaka kuna pe na YouTube kuna nde na kotiela bino ba audio po TikTok azalaka na mwa makambo na ye na kotiela bino penza na YouTube bokola nango na ndenge moko ya kitoko. Makambo bandeko nanga mama na ye alobi ke batu babomeli ye mwana eza bongo ba camarades. Comment ça? Selon ba explication. Après kaka ko apparaître na nzembo ya Innocence B oya yaki ko apparaître. Ba camarades na ye bakomaki déjà ko senga ka ye ba mbongo o biso pe katela biso mbongo na mbongo oyo yaki kozwana mbongo ya Innocence B. Katela biso pe mbongo eza na ba camarade mosusu oyo apesaki mwa muke eza pe na ba camarade mosusu apesaki te sikoyo kande boyebi communauté na biso moi je ne pense même pas que babomaki ye pona mbongo te babomaki ye penza pona étoile oyo ezalaki na kati ya mwana wana. Pourquoi je dis ça? Mwana na biso Wilfried ba contenu na ya bando sala je sais que koyebana na réseaux sociaux ezalaka eloko facile te il y a de ces personnes o ba mona kaka biso wana to sala ba émission ba abonné ba komi kolanda bato ebele basalaka ba analyse ngana landaka ba page bato ebele o sentir penza mutu makambo azo bimisa ezala papa moko asalaka makambo na ye makambo penza bimisa ko sentir penza ki awa intelligence ezali mais soki otali na TikTok kutu otala aza soki na 3000 abonnés kaka ya pamba. Bokota na ba Facebook, bokota na ba YouTube, surtout kuna n'en parlons même pas. Ezalaka facile te. Siko batu mosusu ba ndobona ka Wilfried ndenge ye wana zo sala ba contenu na ye, azo bundaka, bazo bengisaka ye na bagagu moko atie asali, atie pe na page na ye mo batu bakomi kolanda. Déjà batu ba mona kika Wilfried akomi na ye na mbongo. Wilfried akomi na ye na mbongo. Me batikala koyeba teke eza na ba contenu kutu mosusu atikala kofuta mate eza na ba publicité mosusu babande obenga ye mosusu ba ofuta ye te eza ka pona visibilité na ye azoluka kaka esika nini akoki kotia makolo na ye.
Lelo communauté de recherche eke koluka mobali na ye balobi mobali na ye basambisa ye pe. Pourquoi? Parce que il faut totala na bavole nyonso. Mobali na ye moni mibali la plupart ya mibali eza na mobali moko te oyo akolinga mwasi na ye aleka na succès koleka ye. Wana eza nature. Ezala biso bato ya mwindu ezala mindele. Mobali ka ndenge yango moko Bible elobaka l'homme est le chef de la maison. Mobali déjà ata soki nanu bobalani te boza kaka na relation amoureuse. Mobali alingaka toujours alakisa ke non celui le chef. Bokoki kokutana na mobali aza na mbongo te, mobali aza na eloko te. Mais yo peut-être yo mwasi osalaka. Mais ye akobanda akolinga toujours alakisa ke non yende chef. Yende azo diriger. Yende aza na contrôle ya makambo nyonso. La plupart ya mibali bazalaka bongo. Sikoyo tango Wilfried wana ezaka motuna na ye kotuna mama ya Wilfried akendaki ko apparaître na nzembo ya Inosbi. Est-ce que mobali na ye petite amie na ye chérie na ye est-ce que asepelaki? Est-ce que na ba série wana bazalaki na ba terme ya bien? Est-ce que babando solo la bien? Mwana na yo ayeke pa na yo te pona koya ko se plaindre te ke non mama ndenge eza boye mobali na yenga papa ya mwana na nga tala kutu makambo grand frère ya Wilfried. Est-ce que mleki na bino ayaki ko se plaindre te pa na bino? Parce que wana pe koki ko créer jalousie makasi. Mosusu mobali pe akomona parce que eza na ba décision mosusu basi mosusu bazwaka mosusu mobali aboyi. Ye atali intérêt na ye personnel surtout nanu abali yo te. Otali ka olobi apekisanga pona nini nga pe naza na besoin visibilité nga pe naza na besoin ya mbongo nga pe naza na besoin mwa lidusu moko boye songolo pakate fongwama. Na kokende kaka omoni pe mutu akei. Est-ce que après wana ye na petite amie na ye est-ce que bazalaki bien? Batikala kobanda koswana te. Wana eza ba point mosusu il faut bolandela. Parce que toki kotiaka ba camarade eloko pe motivaka ba camarade eza soki pe eza na mutu moko boye aye ko bimisa mwa likambo moko boye parce que ndenge ezalaka mibali bazalaka toujours na ba camarade basi na bango mona soki mwasi na yo asali mwa likambo moko boye mbala moko mona mobali ye wana akimi pa ba camarade. Est-ce que petite amie wana yaza innocent? Abando silikate. La famille soki petite amie wana aza innocent tozonge pa ya ba camarade. Na se ya mokili oyo ezaka conseil na koya opesa batu. Boyebi na TikTok ebele ya basi bakufi na TikTok wana kutu ce sont des personnages oyo toye koyeba bango na nzela ba TikTok mais na ba quartier na ba famille. Combien ya bandeko na biso bakufi likolo ya ba camarade. Na ndenge toza na se ya mokili oyo oza na camarade eza na makambo nyonso tu babetelaka camarade. Bokoki kozala ki camaraderie na bino ya 20 ans ya 30 ans. Baka camarade wana ya 30 ans peut-être na batan o nyonso makambo na yo bando tambola bien azalaki na motema bien. Mais tango komi ka na succès, motema komi ko beta ye. Ka le même camarade o bobandane na kibomwana akoki ko boma yo. Surtout ba camarade o bazalaka succès na ye simbaka te Yo nde oza mwasi likolo pete. Yo nde oza mobali ozwaka ba contrat. Yo nde oza mobali oyo okutanaka na bato bien yo kanisi ke camarade wana ye akotika yo ka keno ye azwaka ya malonga te. Eza na ba étape mosusu a vie bakataka ba camarade mosusu. Soki oza na camarade oyo azwaka te yo omoni keno okomi kozwa katana na ba camarade wana ba finga yo ofiu oyo akomi komi mona tango azaki na eloko te abando sala boy malamu batu ba finga yo mais ekozala bien kende kovanda na batu o baza na même niveau na yo eza bongo et surtout succès ya vie babetela kango mutu nyonso tu eza na batu mosusu mosusu bosalaka même musala bango baza mayele te ya okende liboso bango bazo mimona ka allié alati asali ba voyage et puis c'est fini mais yo ozotia makanisi na yo bisika moko ozo développer intelligence na yo. Siko komi kosala makambo minene eza na ba camarade mosusu bakokaka ko supporter yango te. Et puis soki oza na camarade oyo azakaka oyo sali ye pe alingi asala na niveau oyo zokoma ye pe alingi akoma keba na ba camarade abongo.
Ba camarade wana baza ba camarade te hein. Ouais mais ça wana okupisa mwana ngai Wilfried Pilonda. Sono na emande. Ino planifié sur la fraise. Ezala conflit ya baninga. Ndenge bato bazo bakasala accidenté. Alobi nazalaki na eve ba 17h. Outi kosala examen na IEC. Azi étudiant. Ayisinga bi mama ba camarade nanga babeninga. Alors, nayebisenga bikende me koumela te. Okoma komi kuna ya vie na mi abenga se yo de kosala clip na innocent. Okomi na mbongo. Kelobi naza na mbongo te nazobunda nanga kaka. Nazobunda na malembe. Alors fille na lobi na otokei libanda tout solo nanu mwa mukie. La personne en question a yebani te tozo luka to yeba. Alors nande yeba bimaki na ye. Surtout ka ba meme na cinquantenaire asa kufaki déjà. Bazokosa nani accident parce que bilamba na yala taki lobi. Eza ta la tâche makila te. Eza normal. Tant bache sonde na zolo, na ba sonde na munoko, ils ont trouvé qu'il y avait l'hémorragie interne, azalaki kobimsaka makila. Non, c'est ça. On a problème komi. Na osengaka basunga basala soutien makasi atikelinga mwana 2 ans. Ye moko papa ne akufa atika ye na 7 ans. Ye lelo akufi atikelinga mwana ya 2 ans. Mwana waza wapi? Reya za wapi? Bayela ngai ye. Alosenga bakonza mboka bosunga ngai. Mwana azalaki jeune avec une seule fille. Mwana moko mwasi na moko mobali. Balongoli nga ya mwasi na tikali na ya mobali. Tauna omona wa mobali na obandolela. Basunga ngai batala liwa mwana ngai. Batala liwa mwana ngai kufi na accident te. Babomi ya koboma. Parce que médecin lobby pour moi ezalaki endommagé. Pour moi ezalaki endommagé asali hémorragie interne. Hémorragie interne il faut makile bima na kati na bilamba. Bilamba ezalaki mobimba. Mwana Wilfried akufi kona bino bayaya bopesa baleki conseil te bomona bien que no mwana moke aye bino bosoko kosi ba 40 bolingaka bozala ba 20 ans ba mikolo bomemi na banzela mabe bomemi na ba video kili bokomi kotambuse butu mwana bato ake kokufa botika komema bibana na biso na baloyenge. So mwana yeko sa musala azana art na nzoto bino bokomisi ko benga na ba boîte bokomisi lele bokomisi ko salisa ke ba n'importe quoi azana naifa mwana muke botika biloko wana deuxième personne ngoma sika mwasa kitoko akenda lelo oyo Wilfried akufi eza cause na bino ba mauvais conseiller no conseiller ba leki na bana baninga bien. Mobali na ye aza maître. Et puis balobi la fille tango ayaki azaki nelo komona kingo balatisaki ye. Ekoki kozala mobali na ye na cadre zuwa abetaki ye et andimaki te ke kokoma boye ekomi makambo ya liwa azwi la fille atie na moto abwaki na liboso ya cinquantenaire. Mama Diva okomona ba version ekobima tozaka abatu baomata ekoki kozala bongo mobali na betaki po na zuwa alatisi eloko wana na kupo a bouger na moto te a sansale te akoma na eti na cinquantenaire abwaki na cinquantenaire et puis azongi na ye etikali wana batu bakomoganga babwaki mutu ekoki kozala possible Mama Diva. Pona nga na moni bongo pona na cinquantenaire ngo wana bo expliquer biso bi wana ki na cinquantenaire ngo wana makamango esalamaki erni ba trouvaki liwa mwana erni la japonaise balobi ezalaki ba 23h vers minuit place wana ezaka molili Mama Diva bakoki cinquantenaire ngo hôpital on zaka molili parce que ekangami na quand eza na ngambu koto université omoni bazomema muta malade ata baomema muta malade na kati ya cinquantenaire lumière eza mais na libanda na boulevard wana ya triomphal na rond-point wana expliquer biso
Cinquantenaire, il y a un mot dans la combien d'entrées? Na cinquantenaire, il y a un mot qui est deux entrées. Entrée à 24, na ya triomphal. Sikoyo, 24, eza quand, nangam. Kaka na même 24, wana entre 24 triomphal, eza na université. Je crois ISP. UPC, eza na UPC. Sikoyo, na environnement wana ezaka molili po eza rompo ya munene ezaka molili et puis même ata na butu côté le mana kozwa transport baboyaka bato be babangaka parce que bayibaka bato basak et pas bana camp bakata bato basak donc insécurité pene ezaka place wana na rompo bato sali demande ya abonné il faut s'abonner lumière ezalaka te sikoyo na ndenge bazopesa explication na ndenge babwakaki nani na comprendre exemple siko boye na moto a malade na cinquantenaire ava bokota comment hôpital ekoza na minda libanda te ça je comprends bokokota na mbala moko na kati mama diva na kati ya cinquantenaire eza munene mama diva clôture nango eza munene donc na kati est-ce que babwakaki liboso ya hôpital ou mopanzi ya hôpital tiko yango nde problème nga nde siko nalobi clôture yango tala clôture voilà nga siko nalobi mpo na ngai cinquantenaire eloko papier o nyonso entre mosusu eza voilà eza wa bantre mosusu ya principal eza bantre eza 24 na triomphal 24 ezaka munene 24 sko triomphal mopanzi voilà te mopanzi voilà eza molili hôpital wana entré nango batya minda te soki yango ketala ndeko no na butu mama boulevard wana minda oyo eza wana eza pena insuffisant te en fait molili ezaka nango pena na baéclairage ya malonga te loba ya bamituka ndenge ezoleka ezoéclaire makasi mais ke lumière pena makasi ezalaka te yango nga mpo na nga analyse nasali na baposte ya mobali oyo natali na baanalyse nasali mpo na nga ekoza na 24 ans aokonte mbongo soki na hotel babota bonka mibale ye na ndeko na mobali pa mama bango papa bango akufa tika na 7 ans na 24 ans d'âge oza na hotel okonte tala mbongo ebele papa moto apesi yo te mama mpe moto apesi yo te siko bakamarade oyo bazotalo mpo botisa bango jalousie to botisa bango esengo na motema ozobotisa bango jalousie to ozobotisa bango esengo na motema tusa matalana mama bango abe aboti bongo ya mibale mwasi na mobali donc so mila kosaza ndeko na ye nayebi te so ndeko na ye akota papa to wapi mama na ye uti olobaki aboti bongo ka de atikali kaka na mwana moko ya mobali na baage wana ya mikie na hotel papa moto abengi yo na hotel te mama moto abengi yo te ata pesi yo eza mobali na yo oyo obimaka na ye bapesi yo mbongo foka bavideo baleki na biso lelo eloko eboma bongo eza vitese baza mbangu yango omoni bozokufa bakamarade ebele pourquoi ebele bakamarade kwani camarade moko problème moko de camarade de problème zana bakamarade na telefone ata nde tozala na biso boye tokoti internet nayambi mutu boye mais na vie normale boye toute la journée à la maison trop des camarades des problèmes camarades non moko problème moko deux copines des problèmes trois copines trois problèmes ero oyo bazala so na ekiri
oyo bazala su na bakamarade ebele tokekutana boye babengi nga bazala su na bango ya sika eye ya kitoko eye batoto ya Katanga batoto ya Lubumbashi Gersh biashara aye na makambo ya sika makambo ya moto makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo awa mituka nde mituka oza na posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka ebele ya batu batekaka kalite te mais muke kaka nde batekaka kalite chez Gershom biashara c'est la qualité kande boyebi bandeko nanga ba mituka ya sika ba mituka ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu tala soin tala sebene mituka kitoko o wapi numero na biso yango wana oza na besoin ya mutuka oza na besoin osomba camion na yo osomba taxi na yo osomba Dubai na yo osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara kuna qualité kuna biloko ya kitoko kuna biloko ya mafuta kande bomona awa Gersh biashara Tokos Gersh biashara c'est la qualité Gersh biashara bisika masolo ya kitoko influenceuse Wilfried na ba camarade na ye bandeko nanga mama na bango ayaki kosala sortie médiatique concernant surtout et encore liwa ya mwana na ye toyebi biso nyonso balobaka toujours na monoko ya mama to ya mikolo elumbaka solo mais ebimisaka toujours vérité mama nyonso to papa nyonso soki aza na mwana na ye bayebaka soki mabe ekomeli mwana bayebaka ke ekoki kozala camarade kingandi ekoki kozala mutu kingandi ekoki kozala bongo depuis déjà lobi information etambolaki ya makasi concernant liwa ya mwana na biso leki na biso ndeko na biso ya mwasi na kombo ya Wilfried Mande asalaki apparition na ye na nzembo ya love ya réseaux sociaux ya Inosbi il y a de cela 7 à 8 mois nzembo wana ebimaki ye mutu bandaki kojouer neti mwasi ya Inosbi la famille selon ba information ya lobi oyo toyaki kozwa ezalaki ke Wilfried asalaki accident toyebi biso nyonso soki mutu asali accident normalement place asalaki accident il faut batrace ezala asalaki accident yango ndenge nini et surtout comme ya ye ezalaki ke selon ba explication ke non asalaki accident na moto normalement état ya moto wana eza ndenge nini et surtout motard yango aza wapi aza pe abikaki to abikaki te wana nyonso ezalaki mwa motuya ya makasi mais bato ebele babandaki komituna jusqu'à ce que na butu ya lobi toyaki komona sortie médiatique ya mama na ye mama aye kobimisa ba vérité aye kosala ba révélation ya makasi communauté de recherche pe ya ba congolais yango pe ekendaki kokota na mozindo ya makasi selon communauté de recherche lobi ke mutu penza pe ya kokanga oyo pe il faut akende kosamba eza pe petite ami na ye chéri na ye papa ya mwana na ye ye pe il faut bamema ye na leta akende pe kosamba bamema ye plutôt na parquet akende pe kosamba na bakamaradi na ye nyonso selon ba explication ya mama na ye bato ya YouTube na kotiela bino audio boyoka explication ya mama ya Wilfried makambo abimisi pona bandeko mosusu bakoya kotuna nga mama Etoiline yango kombo na yo ya YouTube ezalaka nini ka kombo obo omona ya Etoiline Ines TV yango nde ezalaka kuna pe na YouTube kuna nde na kotiela bino ba audio po TikTok azalaka na mwa makambo na ye na kotiela bino penza na YouTube bokola nango na ndenge moko ya kitoko makambo bandeko nanga mama na ye alobi ke batu babomeli ye mwana eza bongo ba camarades comment ça selon ba explication
Après kaka koapparaître na nzembo ya Inosbi oyo ayaki koapparaître, bakamaradi na ye bakomaki deja kosenga-sengaka ye bambongo o biso mpe katela biso mbongo na mbongo oyo oyaki kozwa na mbongo ya Inosbi. Katela biso mpe mbongo eza na bakamaradi mosusu oyo apesaki mwa muke eza mpe na bakamaradi mosusu apesaki te. Sikoyo kande boyebi communauté na biso, moi je ne pense même pas que babomaki ye po na mbongo. Babomaki ye po na mbongo te. Babomaki ye penza po na étoile o ezalaki na kati ya mwana wana. Pourquoi je dis ça? Mwana na biso Wilfried ba contenu na ya bando sala, je sais que koyebana na réseaux sociaux ezalaka eloko facile te, hein? Il y a de ces personnes o ba mona kaka biso wana to sala ba émission ba abonné ba komi kolanda bato ebele basalaka ba analyse nga nalandaka ba page bato ebele o sentir penza mutu makambo azobimisa eza na papa moko asalaka makambo na ye makambo penza bimisa ko sentir penza ki awa intelligence ezali. Mais soki otali na TikTok kutu otala aza soki na 3000 abonnés kaka ya pamba. Bokota na ba Facebook, bokota na ba YouTube, surtout kuna n'en parlons même pas. Ezalaka facile te. Siko batu mosusu ba ndobona ka Wilfried ndenge ye wana azosala ba contenu na ye azobundaka bazobengisaka ye na bagagu moko akie asali atie pe na page na ye mwa batu bakomi kolanda. Deja batu bamonaki ka Wilfried akomi na ye na mbongo. Wilfried akomi na ye na mbongo. Wilfried akomi na ye na mbongo. Me batikala koyeba teke eza na ba contenu kutu mosusu atikala kofuta mate, hein. Eza na ba publicité mosusu babande obenga ye mosusu ba ofuta ye te. Eza ka pona visibilité na ye azoluka kaka esika nini akoki kotia makolo na ye. Lelo communauté de recherche eke koluka mobali na ye balobi mobali na ye basambisa ye pe. Pourquoi? Parce que il faut totala na ba volé nyonso. Mobali na ye moni mibali la plupart a mibali eza na mobali moko te oya akolinga mwasi na ye aleka na succès koleka ye. Wana eza nature. Ezala biso bato mwindo ezala mindele. Mobali kandenge yango moko Bible elobaka l'homme est le chef de la maison. Mobali déjà ata soki nanu bobalani te boza kaka na relation amoureuse. Mobali alingaka toujours alakisa ke non celui le chef. Bokoki kokutana na mobali aza na mbongo te, mobali aza na eloko te. Mais yo peut-être yo mwasi osalaka. Mais ye akobanda akolinga toujours alakisa ke non yende chef. Yende azo diriger, yende azana contrôle makambo nyonso. La plupart a mibali bazalaka bongo. Sikoyo tango Wilfried wana ezaka mutuna na yeko tuna mama ya Wilfried akendaki ko apparaître na nzembo ya Inosbi. Est-ce que mobali na ye petite amie na ye chérie na ye est-ce que asepelaki? Est-ce que na ba série wana bazalaki na ba terme ya bien? Est-ce que babando solo la bien? Mwana na yo ayake pa na yo te pona koya ko se plaindre te ke non mama ndenge za boye mobali na yenga papa ya mwana na nga tala kutu makambo grand frère ya Wilfried. Est-ce que mleki na bino ayaki ko se plaindre te pa na bino? Parce que wana pe ko tiko créer jalousie ya makasi. Mosusu mobali pe akomona parce que eza na ba décision mosusu basi mosusu bazwaka mosusu mobali aboyi. Ye atali intérêt na ye personnel surtout nanu abali yo te otali ka olobi apekisanga pona nini nga pe naza na besoin visibilité nga pe naza na besoin ya mbongo nga pe naza na besoin mwa lidusu moko boye songolo pakate fongwama na kokende kaka omoni pe mutu akei. Est-ce que après wana ye na petite amie na ye est-ce que bazalaki bien batikala kobanda koswana te? Wana eza ba point mosusu il faut bolandela. Parce que toti kotiaka ba camarade eloko pe motivaka ba camarade eza soki pe eza na mutu moko boye ayeko bimisa mwa likambo moko boye parce que ndenge ezalaka mibali bazalaka toujours na ba camarade abasi na bango mona soki mwasi na yo asali mwa likambo moko boye mbala moko mona mobali ye wana akimi pa ba camarade. Est-ce que petite amie wana yaza innocent abando silikate la famille soki petite amie wana aza innocent tozonge pa ya ba camarade. Na si ya mokili oyo ezaka conseil na koya opesa batu. Boyebi na TikTok ebele ya basi bakufi na TikTok wana kutu ce sont des personnages oyo toye koyeba bango na nzela ba TikTok mais na ba quartier na ba famille
combien ya bandeko na biso bakufi likolo ya bakamarade na ndenge toza na se ya mokili oyo oza na camarade eza na makambo nyonso tu babetelaka camaradi bokoki kozala kicamaraderi na bino ya 20 ans ya 30 ans ka camarade wana ya 30 ans peut-être na batemps oyo nyonso makambo na yo ebanda otambola bien azalaki na ye na motema bien mais ntango okomi ka na succès motema ekomi kobeta ye ka le même camarade oyo bobanda na ye na kibomwana akoki koboma yo surtout bakamarade oyo bazalaka succès na ye esimbaka te yo nde oza mwasi ya likolo pete yo nde oza mobali oyo ozwaka bakontrat yo nde oza mobali oyo okutanaka na bato ya bien yo kanisi ke camarade wana ye akotika yo kaka keno ye azwaka ya malonga te eza na baetape mosusu ya vie bakataka bakamarade mosusu soki oza na camarade oyo azwaka te yo omoni keno okomi kozwa katana na bakamarade wana bafinga yo ofiu oyo akomi komimona ntango azalaki na eloko te abanda osala boye malamu bato bafinga yo mais ekozala bien kende kovanda na bato oyo baza na même niveau na yo eza bongo et surtout succès ya vie babetelaka yango mutu nyonso tu eza na bato mosusu mosusu bosalaka même mosala bango baza mayele te ya okende liboso bango bazomimona ka allié alati asali bavoyage et puis c'est fini mais yo ozotia makanisi na yo bisika moko ozodeveloppe intelligence na yo siko okomi kosala makambo ya minene eza na bakamarade mosusu bakokaka kosupporte yango te et puis soki oza na camarade oyo aza kaka oyo osali ye mpe alingi asala na niveau oyo ozokoma ye mpe alingi akoma keba na bakamarade ya bongo bakamarade wana baza bakamarade te ya sika eye ya kitoko eye batoto ya Katanga batoto ya Lubumbashi Gersh biashara aye na makambo ya sika makambo ya moto makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo awa mituka nde mituka oza na posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka ebele ya batu batekaka kalite te mais muke kaka ne batekaka kalite chez Gershom biashara c'est la qualité kande boyebi bandeko nanga ba mituka ya sika ba mituka ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu tala soin tala sebene mituka kitoko o wapi numéro na biso yango wana oza na besoin ya mutuka oza na besoin osomba camion na yo osomba taxi na yo osomba Dubai na yo osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara kuna qualité kuna biloko ya kitoko kuna biloko ya mafuta kande bomona awa Gersh biashara Tokos Gersh biashara c'est la qualité Gersh biashara bisika masolo ya kitoko